basala olisa bazemo longolo ya Calais na bando lekaki o longolo ki bazema Calais bazemo longolo ya Calais wana na opengo ba na ba place na bando wa nakata ba voiture na palomba nakata ndako no koloba te nakata mchiba Calais wala ko koloba te akosa mwasi na ke mataka ko lala yo inana mais ni do vendre la wana o mara ni mutaka na yo ele mutaka na yo mwana wa muke ya mpuko yo mwaka mpuko mwana oyo mwe loko petit bitinda oyo oping na Kinshasa ayi mutaka na yo mwaka loko yo alala yo alala sera masiala. C'est choquant. Lorsque je dis c'est choquant, c'est choquant. Ba papa na biso, ba grand frère nanga ya ba comédien. Bo revoir na nos côtés kuna. Bo sala moi effort. Bo telemi la biloko oyo. Bo sauver ba réputation ya bandeko na bino basi. Bo sauver ba réputation ya bandeko na bino basi. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ernioso ba etalaka ba vie na bango. Et ça la bino plaisir. Boyo ka goût. Même une petite vidéo pour défendre ba valeur ya bandeko na bino basi. Bo liaka na bango, bo melaka na bango. Bo zalaka sur ba scène na bango. Même pas une petite vidéo de 30 secondes. Pour qu'on fustiger ba comportement ya mabe ya batou oyo. Et puis c'est un groupe bien identifié. Il fallait t'a dit ayamba linda te. Selon vous, il fallait pas bisoto lexa linda na micro na biso. Pensez-vous que Linda oyo a détenaka c'est qu'elle a dans sa main na mutu na yena oya yebi akutana na bateau baza terre à terre o bateau baza trop vulgaire bateau baza sans notion sans matière sans base sans éducation bateau babanga ka batute babanga appelle l'état te face à Linda internet de l'ingézika. Pourquoi bokoka koya ko démentir ba bilo côté? Pourquoi boluka koya ko sauver ba réputation ya bandeko na bino abasité? Po bolobaka nini que moi sinde muto asambwaka mobali donc asambwaka te et ça la bino plaisir. Ba mama nanga baza ebele ba sambwe na ba kombo ya ba collègue na bango na ya lokuta na ya solo. Boyo ke la même ataba collègue na bino omawa bakabasi ya batu baza ba mama baza na batu sima na bango et puis lobi na tongo pe bakomona yo kaka na ekiri o bazo tanga kombo peut-être do ba monyo na mutu moko ou mibale bo solo la kabo koma maka ata vidéo mo ya 30 secondes pour nous sauver image ya collègue na yo et ça nini. Vous allez le remercier. Ba chère comédienne, ba maman nanga, ba maman nanga, vous devez imposer votre respect, tout en commençant et pas ba collègue nabino ba comédien. Vous devez imposer le respect, tout en commençant et pas ya ba collègue nabino ba comédien. Parce que ba collègue nabino ba comédien est belé. Bazali ba auteur bazali ba fiti ya bino moko bazali bato ba exposer ba vie na bino na ya lokuta na ya solo et pas ya ba inutile oyo. Preuve aujourd'hui Dinana vu mieux. Preuve aujourd'hui Belleville que vous insultez vu mieux. Êtes-vous fiers quand les bofani n'a pas parlé na ba mère avec vos enfants? Moi na azui télécommande lokola oyanga a fini play. Bachele bino vidéo ya boé. Vous tombez sur ce genre de vidéos. Président Caleb. Mon président Omar tombé sur une vidéo comme ça, avec maman et les enfants, ou avec tes frères. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir?
président Bobo ba comme on a bino etangami trop. Oncle Biabiapé, bon, il est déjà comme on est na tangate, pour y ba uta ko bete ake, y abimana mama top et tout, donc bora mama top et tout. Président Igor 2 minutes. Président José de Londres. Boza Ebele. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, bande Walandi à Top Media Télévision, amoureux et mission au le cours de votre conduite, soyez le bienvenu. Bon, c'est votre frère Tadingalapa. Voilà, le travail m'a encore appelé, mon Kolomwalelo, mon salé Benginga Lissous, mon salé Poussinga Lissous au Pembe Ninabino. Shalom, 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 shalom. Ces jours, ils ont continué toujours. Nandenga Bonzambe to Jali. Donc, ça dit Noki, ça dit Boka, Yagou. Donc, je vais continuer comme ça, mon salat Nandengue et Longobani. Je vous avais promis que je serai derrière le bêtise. Moi, je serai derrière le bêtise. Il y a des bêtiseurs, il y a des scènes, des frères, il y a des réseaux sociaux pour nous mettre en zéla. Pour nous mettre en zéla. Aucune personne n'a un monopole. Il y a des gens qui ont la légitimité. Il y a bêtises nous devons imposer le respect à niveau nyonso, na degré nyonso, na lolenge, tout na catégorie nyonso. Je suis Tadingalapa, votre frère. Je suis Tadingalapa, votre fils, votre neveu, grand frère P. Yabalé qui est belé. Et donc continuer. Mais pour cette émission, j'invite tous les hommes y a théâtre. C'est quoi l'importance et les rôles? Il y a bakulu tunanga théâtre ou ya mibali face ya bandeko na bango ya basi. Pourquoi bakulu tunanga ya théâtre bandeko nanga théâtre ya mibali? À chaque fois bakomo na bango ezalaka cité pembeni ya bandeko na bango ya basi, bazalaka incapable, je dis incapable de passer à la télé pour na koya ko démentir, pour na ko sauver, pour nous laver, pour nous défendre ou encore pour protéger nos collègues. Boza moi belé. Na bani na oncle Biabia. Na yoka oncle Biabia. Ah na maman top. Toye na président Caleb. Toye na président Igor 2 minutes. Toye na nani Bazali ebele. Alors ebele o ba komo na bango batanga kato yepe et pas ya tonton Omari. Kulutu nanga donc Omari. Toye lisusu na kulutu nanga Bobo Manoka. Boza tellement ebele o ba komo na bino etanga maka. Que X abimana Y et boyoka kape na minoko batwana bazoko tanga ba komo na bino na ba komo ya bandeko na bino abasi. Pourquoi Boyaka kosala ba démontité et pourquoi Boluka ko faire taire batwana te pendant que la majorité katina bino basololaka na batwana ou basololaka na ba ekiri wana lelo ato solango. Nous devons sauver, nous devons protéger les femmes, nous devons protéger ba mama o. La majorité ya ba mama o bazo tia na minoko. Ce sont des femmes engagées. Ce sont des femmes yabatou. Ce sont bazali ba chef yaba entreprise. Bazali ba kozi yaba structure basi yabatou. Bazana ba famille. Mais pourquoi toujours bazalaka humilié et ba kombo yaba ndeko na bango ya théâtre etanga maka sans pour autant réaction moko na ngambu na bango. To solango lelo. Mais avant to yawana. Dans la maison, il y a Trésor, nous avons un film, et dans Combo, il y a Pasteur Didier, Lelo, 13e épisode, et Kotaki. Lelo, 13e épisode, et Koti, na Belleville Télévision. Yango Moni Azalaka a combattu. Yango, il faut Azalaka a combattu. 13e épisode, et Koti Lelo, Pasteur Didier, en tout cas, Boké de Bozo temps, il y a Kota, film Nabino, Pasteur Didier, na Belleville Télévision. Beaucoup de la déçuté. Ouais, c'est la maison
il y a Trésor Makambo, les Kamalam, en tout cas, les acteurs, il y a Congo, participants, on a non participants, il y a film, on a moi, votre frère Tadingala, je vous aime beaucoup, je suis partant, je ferai votre promotion jusqu'à ce que Moussala Nabino et Gozoa, oh donc il faut Ezoa. Je vous avais promis, n'est-ce pas? Je vous avais promis, Bande Goalandi, à Tom et la télévision, le col en abada qui koloba, où est Ali Makambu, il y a Bellevue, je vais vous laisser suivre extra filmé Oyo, Pasteur Didier, mais en entendant avion Ezaka Likolo. Atterrissage Nango Kalate. Kalate, Azo atterrir. Kalate, avion Ezo Kita. Eza Nano Kaka Likolo. Pourquoi avion na Ezaka suspendu Likolo? Soyez patient. Soyez patient. Besoin temps, ba Congolais. Besoin temps, communauté, bo CP là. Avion Ezaka Aboué. Ezo Kita. Ezo Kita. Ça dit beaucoup. Et ça sera quelque chose de bien pour l'intérêt. Il y a comédien Nyonso. Pour nos Congomani Nyonso. Pour nos Nyonso Bolinga Théâtre. Maman Bijou Ketani. Je sais que vous étiez en France. Vous avez déjà dans Zela pour Ozonga Belgique. Mbokanayo. Ma maman. Je t'aime beaucoup, maman. Big dédicace à mon papa. Papa Jean-Pascal Leka. Mon panzi à maman Bijou Ketani. Avec toute la famille, je vous aime beaucoup. Un grand merci à maman Marie Tabora, la mère des opprimés, Marie Tabora, que les bons Dieu vous bénissent. Un grand merci à toi, maman Diasonama, la mère de plusieurs, que les bons Dieu vous bénissent. Un grand merci à toi, maman Émilie Setimaïnga, maman Nathalie Nana Mosibou, que les bons Dieu vous bénissent. Un grand merci à toi, mon amour de sœur Katez, Nzamazalanayo, Aurélie Mafuka. Pour une guérison, Nzambe apesa makasi avec toute la famille. Bako zwa nyonso, mais soka batiki lo mutu, na kibo mutu. Yeba ke ozar kaka complète. La santé c'est rien, l'argent c'est rien, les habits c'est rien. Mais Kati et les kinyonso. Que le bon Dieu vous garde, maman, avec toute la famille. Nakanisi Bongo, maman Zozo, la femme de papa Noema Bakala Nzinga. Nakanisi maman Deborah Lubanda, kilo mère à Calgary. Nakanisi Frida Manzanza, depuis la Russie, je te salue. Nzambe Azala Nabino, en tout cas, moi je vous aime beaucoup. T'as dit Ngalapa, Ndengeka na Mesana Koloba, ça dit beaucoup. Et comme je parlais de Madame Bellevue, qu'on dit, Tozongi Nanzela Singatozwa et extrait, il y a film Nabino, Pasteur Didier, et puis on se retrouve tout justement après pour permettre de continuer l'émission suivante. Au cas où, suivant. Tu parles de ma mère comme si elle était ton amie. Mon bêta n'est Bill, mon bêta n'est Nzama, mon bêta n'est Kede. Naza poli koleka mama na otekasi. Naza poli koleka mama na ote. Ba réclamation famille mo ebundisa nga conscience. Namo no eba pinde kiteke mo la Nzambe. Na kofi na te. Na koloba na batu nanga ndenge mutu na mutalinga ba lobele po ayoka. Yo lokola oza na mode d'emploi ya téléphone yango yeko expliquer nga na boyi. Yo lokola mama yo koyeba la mate. Bolingo ezalaka parfait, mais sauf que mobile il faut respecter pas na bino. Ceux qui ont un problème, moi je préfère asali lango soit na libanda place au bozala bino mbale asali o ba remarque obete boswani ne bo mesana. Ko finali na buso bana te. Ko kanisa tenga soki bible bangsa na ngonga te. Nzamba ebinga. Na liba jiwana na ngate. Na so comprendre. Arrêtez. Ya kozala kana ba kanda. La colère d'ailleurs, Kanda ya Ngomoko, avili l'homme. Et comme ça, Moutumpaka, Kanda, Oromon appelle Moutoua Nini. Pona Nini, Aza Kanda Kanda, et Longeboti Baride, Pona Nini, Eza Kanda. Si on pouvait, n'a pas considéré attention dans le bateau comme mais aller plus loin, il y a des jumelles d'ailleurs, je ne pouvais pas gérer. Non, ça, c'est on a pété. On a pété un mobile, on a touché Miss Boulé. On a pété un tika, on a pété un Miss. Oui, pas mon sein, ça m'est un bilambola. Télémat, comment on a mal à pousser. Télémat, ok. Autant dans la table qui n'a pas mis ça la satane. Ils ont pas si. Au moins, si ça m'a quoi ça nango, si qu'on a battu. Ce que l'église longwa longwa, quand on regrette le côté,
or ntango moto aza na kanda makambo nyonso ya mabe oyo ezalaka na sa motema ezobima yanga eza modele ezaka bongo ezala na opekisa bino te po etaika nga na kolaka te nga na kenda ntango moni nde tobimaka basi bana makambo ebimi. Oui, mais la femme du pasteur doit être aussi exemplaire. Je crois qu'on a comme un pasteur. Tu qu'il a ma chère. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Bandeko Walandi à Top Net Télévision, les amoureux de cette émission, le cours de bonne conduite. Nous sommes de retour. Bon, supporter Bisso Boué. En tout cas, là, vous venez de suivre l'extrait de votre film Pasteur Didier. Pasteur Didier est disponible dans Belle Vie Télévision. Nzambe a pesa yo makas yo onando la ne filmote. Nzambe a pesa makas yo onano aux 8 ans. Yako mona bilengi o eza na Belle Vie Télévision te. Kene na lombango kota beta Belle Vie TV na YouTube na barre de recherche au monde na Belle Vie TV et bima babiloko nyonso ya malamu eza na kati kuna. En tout cas, il y a des bonnes choses. Eza babiloko eswa kana misute eza babiloko eza nsaka bato kimia te, mais c'est plutôt babiloko et peso pongia malamu conseil malamu puis oyoka nasuka. Donc c'est un peu ça. 13e épisode de Koti Lelo. Lobby peut-être et la 14e épisode na Belle Vie Télévision. Nous sommes en train de continuer. Baba t-shirt, les t-shirts comme ça déjà. Les t-shirts comme ça. Donc tenez-vous prêts. Tout blanc boué. Et ça n'en juste moins cher pour vous. Ça sera juste à $15. Un t-shirt comme ça. En tout cas, à Tosokoliango. Plusieurs fois et je m'excuse et vous allez n'angoka bien et vous allez n'angoka kitoko donc c'est à dire bataille tout et zala tout le comme vraiment tout ça la bongo jeune à sa propre sert à la propre juste avec un $15 aux un t-shirt kitoko oh ils ont vraiment qualité donc ils ont vraiment qualité ata au sokoliango plusieurs fois ce qu'on a dans moi est belé donc bah grossiste vous avez ma case et zoya donc voilà. C'est un peu ça, mesdames et messieurs, Bandeko Walandi à Top Net Télévision. Moi, je vous avais promis déjà, je vous avais promis que le longa nous allons na Auto Zedia. Nous allons cargo Auto Zedia. La ici, au moment où je suis en train de vous parler, vous avez ma petite vidéo aux Alikolo. Naebi batu belé, baebi Auto Zedia. Bato belé baebi Auto Zedia bayoka pe na sango pe bayoka ngo na sango. Je vécu ça aujourd'hui. Je suis allé visiter même ses bureaux. Place au Baza Awa na Dubaï. Baza Canada Awa. Je suis allé voir le bureau. Et souka ki wana te na lobité ngai moko fona koma sur place. Il y a des petites vidéos que vous voyez des fois. Bomoni el moko bolanda français o te na série o te belé na bémission. Ana Dubaï ermo na comme porteur. Mais ce que do foye ba nani a zo filmenga nga porteur. Ça dit beaucoup. Donc j'étais là. Auto Zedia. En tout cas c'est du sérieux, la sécurité, rapidité. Et puis même pour Zouabilo qu'on a Kinshasa, au Zouabilo qu'on a sécurité nyonso. Na sécurité nyonso. Ba conteneur est belé. Ba conteneur est belé ah. Et puis c'est chaque semaine. Je dis chaque semaine. Ba conteneur 3 4 ekota kanamai. 3 4 ekota namai chaque semaine. Et puis chaque jour Auto Zedia à Charjaka. Bossa la confiance dans Auto Zedia. Vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Vous avez besoin, il y a business na Dubaï. Vous avez besoin, il y a un résultat à Malamu. Comme le bien à Kinshasa, contactez Auto Zedia pour la sécurité et la marchandise. Ngai déjà yanga. Lelo déjà na une grande partie. Déjà na Auto Zedia. Le mardi, nous qui n'est pas chargement. Pour le chargement et s'il a quitté. Ngamoko nazo zalawana. C'est-à-dire c'est pour vous dire que makamonga nazo loba.
nga moko nazo vivre yango boka gu eloko mona mboka bomoni te drapeau ya Congo ndezo pepa bosa confiance na Autozedia boyoka gu à la fin. Voilà, l'émission commence ici na Melana Mai. Yango kande na melaka na Melana masanga te. C'est ma vie de tous les jours de l'eau. Nzambe apesa biso makasi na melibu etongi lisusu nzoto. Tout au début, il y a émission nanga. Je vous avais dit que Nazan a besoin de réfléchir ensemble avec vous. Tout ça la analyse ensemble avec vous. Tout mega komi tout na importance. Yaba yaya na biso bakulutu na biso yaba comédien. Et pas yaba ndeko na bango abasi. Ezalaka nini. Apport na bango ezalaka nini. Pourquoi aujourd'hui bandeko na bango ya basi o baza ba comédienne, ba collègue na bango. Ebele bazali exposé. Ebele bazali chosifié. Ebele bazali dénigré. Ebele bazo ko réduire bango. Ebele bazali na ba accusation na ba kombo ya bandeko na bango ya mibali ya théâtre. Mais aucune réaction na ngambu ya bandeko na bango ya mibali. Pendant qu'ils savent makambo bazoloba eza lokuta. Pendant qu'ils savent que o bazo bimisa na munoko wana na télévision eza ndeko nanga mwasi azali na vie na ye, azali na engagement na ye, azali na banzela na ye atambolaka. Pourquoi ils font ça? Est-ce que parce que baza mibali nde balobaka ke mwasi asambo mobali asambwaka te, mwasi nde donc asambwaka biso photo zonga sima ba monaka biso grand to bima minene balobaka ke biso to bima na bango, biso to sala bango boye, biso to sala boye, to yebi banzoto na bango. Est-ce que esalaka bandeko nanga, ba papa nanga, ba yaya nanga, ya ba comédien esengo, avec tout le respect que je vous dois. Parce que cette émission nous voulons réfléchir ensemble avec vous. Pourquoi je réfléchis autant comme ça? Nazui tant ebelé ya cautionner les réseaux sociaux. Tant ebelé. Maman dit nana, la douce déjà yé mutwaza na actualité mikolo o. C'est-à-dire bazo bimisela na makambo ya lokuta, bazo composer na makambo ya ko composer, bazo ko créer na o ya ko créer. Nyonso wana, ils pensent que la communauté bako sans a dit nana. Ils pensent que vie a dit nana et koufa. Ils pensent que bakolongola une année na visa ya dit nana. Ils pensent que bakolongola $1 na compte ya dit nana. Ils pensent que bakolongola abonné moko na plus de 100 000 abonnés dit nana donc kazanango. L'empire du mal. Boulogi. Chindoki. Aleini. C'est Dinana. Ou azali na actualité. Mais Dinana ngo asali nini? Dinana ngo afingi nani? C'est regrettable. Et jusqu'à quand, vous les hommes, il y a théâtre, on va continuer à vous coller. Babiloko yo, même à ta basi na bino na bandako, ou ba petite amie na bino, ba fiancé na bino. Peut-être donc il dérange à bango, mais bino bolo bakado yo côté. Et ça n'a dit à quoi? Mais boko mona, ba misus o batanga ba komona bango. Ensemble, na bato bazo ko finga bango. Balobi ma belelo. Après un mois, au monde a batouana ensemble. Ba misusu kutu ba yambana. Ake ayambani na mutu oyo avant aya wana alobike ndeko na ngai acteur X asakana na actrice Y. Mais beaucoup tani na ina fête na matanga. Beaucoup tani na ina nzela. Boyambani caméra pe ezo filmer bino. Eza pe caméra cachée te visiblement na miso bato nyonso.
boyambani communication ni message ni bozo pesa bato o reprocher pe mutu wana te mais erga non sala do analyse danga boye ngai nde bolatanga mosapi petu wana akoti na carré petu wana a manquer respect petu wana bondimaka biso baye oyo tolingaka bino oyo tolingaka te totika bino na baerreur ezalaka lokumu te mais des fois ça vous rabaisse comme des hommes toyoka ebele toyoka pona ba mama ebakata toyoka pona ba mama top toyoka pona ba mama milo toyoka pona ba mama pona ndeko nanga meta mpinga oazana poto tata mwasa bana que je salue mpinga love ogugua wa tata mwasa bana nanga ya kala bena ya kala. Moi je me rappelle ma toute première chaîne en 2016 chaîne nanga 2016 ouais chaîne nanga 2016 Top Media 243 na lingana pesa ngo meta à gérer en gros parce que à l'époque biso air to mano ça la chaîne na 2015 si je m'abuse pas so ça les chaîne YouTube il faut YouTube à l'époque abana ko futa ka moto yo compte na eza na Europe ou na Amérique. Auparavant YouTube abano futa moto oyo aza résident ni ya Afrique ni ya Asie ni ya Océanie. Il y avait que deux continents. Au YouTube abano coopérer azo futa mbondo directement. Moi j'allais utiliser l'identité ya maman meta pour na kosala langa compte parce que biso à l'époque que bano za la so sali chaîne en même temps aux ça la chaîne en même temps aux autres en monétisation en même temps mbongo ezo leka ceux qui au coxi 70 euros na yo et puis mbongo no do les gars facilement na lingana tia combo na lingana tia ba coordonnées ya maman meta. Je parlais avec ma sœur, vous savez que Meta c'est une femme trop sérieuse et puis azala honnête. Je parlais avec Meta tosola o tosola ba raison de pour ça ezala valable de na pesa masananga arma wanga wangler. Merci beaucoup mon ami wanga o randanga service à monene toyoka pour na ba maman Meta toyoka pour na ba maman top wato toyoka pour na ba Ursile Pechanga toyoka pour na ba maman Bellevue yekutu ba komisa endeti soki kombo na ezate soki otangi kombo na été moyen au ça la vidéo du début jusqu'à la fin ezalate pour ba vue et kotate. Oui, vous pouvez utiliser son nom parce que azali contenu beaucoup qui ko exploiter mais boye ba bozo exploiter na ndenge nini na lolenge nini parce que Bellevue est une marque oyo biso les Congolais sans parti pris photo protégée. Photo protégée dans des pays sérieux. Bellevue allait être dotée d'une sécurité pour la vie physique. Parce que c'est une femme oyo alongoli complexe. Il y a production et cinéma. Na milliers, il y a des comédiens, sans exception. Je n'ai pas dit qu'elle est la première personne. Il y a pour ça la production dans le monde théâtral. Mais au moins, il y a Azali, il y a Yambo, Oyo, à maintenir, à oser, à pessi battre belé courage. Aujourd'hui, toutes les maisons, il y a production, Ezali Lelo, Koko Nabango, Ezali Bellevue, Marraine Nabango, Ezali Bellevue. C'est une joie, et c'est une grâce d'avoir une femme comme Bellevue au milieu de nous. Alors nous devons protéger. Toyoka pour Naba Mama Dinana. Toyoka, peto continue koyoka tilelo. Mais bato nyonso batanga ba kombo wana. Bakufate. Bato nyonso batanga ba kombo wana, ils sont encore vivants. Bazo sionné pe na Gishasa, bazo sionné pe na Poto. Je sais pas. Et ça constamment na sala. Nazo continuer na lignée ya makamunanga nazo loba. Mais je veux répondre à une dame qui m'a appelé hier. Et puis à Komela Inga IP. Alors, tu as dit, tu as posé une question de dire que
communicateur nini ya Bellevue aussi aya a fongoli live bazo finga ndenge bazo finga dinana na ba audio onga na tiaki na makamonga na tiaki ndeko mo aya lobi metadi yo muto mema ba audio ya Gomez. Je te réponds, je te regarde. Je pense que Ozorapena temps Yolanda t'a dit. Si Ozoraka temps Yolanda t'a dit, faut que mama yele. Awa to sagitate. Awa to yaka kolaksa bilambate. Ici c'est le savoir, c'est la tête. Ici je parle le temps. Yobanozwa biloko oyo eza interdit. Na yako bimisaka ngoa na sololaka awa. Awa eza école ya savoir. L'émission s'appelle le code de bonne conduite. Awa, c'est pas un endroit, il y a règlement de compte, encore moins de bêtises. Gomez était insulté dans les réseaux sociaux, tout le monde à Yebakiango. Gomez était chosifié, son travail était menacé par de personnes Oyo. Bazalaki bien identifié. Groupe Amabe Ezalakate, chef Kakande Yamabe Azalak. Groupe Yamabe Ezalate, il y a que juste chef Yamabe Ndedo Azala. Et groupe Abatouana Bazala qui identifié pour la Moutou X, pour le respect naïe. Gomez avait le droit. Et Gomez devrait faire ça. Parce que c'est ton travail qui était menacé. C'était des personnes qui étaient bien identifiées. Et des mères Gomez devrait que ça la message wana pour dire na oazali mokonzi na bango. Excusez-moi, c'est pour son respect que je ne vais pas citer le nom. J'aime pas, j'aime bien respecter tout le monde. J'aime bien respecter tout le monde. Je n'ai aucun problème avec ma soeur, avec notre maman, je n'ai aucun problème. Voilà, pour le respect et la considération que Nazala Nango et pas moi si, je préfère pas citer son nom parce que elle est entourée par de mauvaises personnes et réseaux sociaux. Oyo Bazali Pena Mabe, Baza vraiment Mabe, Mabe Penande de Bango. Alors pour son respect, en tout cas, je me réserve un peu. Bango Batouba na moi succès, Bayebi moi trop, Baza moi ma casse, Balata bien. Donc je me réserve vraiment. Et Gomez, il fallait ça l'année. Son travail était menacé. Bazo menacé travail naïe à l'occasion de rien. Je dis à l'occasion de rien. Parce que Gomez, Azwaki, sa sœur Ursule Péchang, va tourner na Nigeria. Pour les autres bamonités, il ne fallait pas Ursule Péchang à qui nous tourner na Nigeria. Il fallait à la X. Mais pourquoi Ursule Péchang a qui tourner na Nigeria? Alors tout le moyen so o Ursule a qui sala na Nigeria et Simbate et Beba. To banana ko s'attaquer na mutoyo a memi Ursule Péchang Nigeria. Comme ça et baby ça y est moral. Et baby c'est là contrat. Et baby c'est les musala bangona Ursule babebana. Ezali mode opératoire ya bateau ya misala mabe oyo. C'est leur façon de vivre. C'est leur manière de coopérer. Gomez fallait dans ça na audio ya Gomez a fingate. Aloba très bien. Yaya peki sa batuna yo. Soki batuna yo bazo yo kate. Alobi oyo il fallait aloba a fingate. Elle devrait faire ça pour sauver son travail. Pour sauver son travail. Et biso batu tozaki na kati ya système wana ya makambwana. On avait compris beaucoup de choses, même le complot qui se faisait. Le même Batouana Lisanga Empire Wana Mabeba Kena Tina Tina Mbokonin, Tina États-Unis, la direction générale à Hollywood, il y a États-Unis. Car pour que nous confondons, même ba photo ya lokuta pour na Ursule que Ursule a bela motu. Eza Ursule te tala moto donc a Sengeli na place où eza motu X. Et regardez à quel niveau Moté mama B et du place. Heureusement, ma kamango mutudo a sala nzambe ye moko. Mais ceux qui que non volonté ya bato mokili. Mbele et belé. Baza sous na un mot ya olobate. C'était ça. Et pour na bino fallait akanga monoko abanga. Non. Est-ce
que vous comprenez que Batu Babanga est sous Kofinga na binote? Batu Bakomi ko mesana na lokuta na bino. Batu Bakomi ko vivre na bino car le Kolande to vivaka na malaria. Donc, maman, longola et l'okona na mutuna yo, ko comparer, ko dénoncer, na ko ya ko exposer mutute. Vous devez arriver et comprendre. C'est le mal et pas na bino yangoana, ya okenda ko tala ba émission o ezalaka du début jusqu'à la fin. Boya a to fongoli live to finga mama top. Boya a to fongoli live poto finga papa Serge. Boya a to fongoli live poto finga Bellevie. Boya a live ezato finga Dinana. Non, ici chez Top Media c'est pas le cas. Ici c'est la tête et puis voilà. Donc je te réponds et je vous réponds pour comprendre. Que ndekwana moi si fala sala bongo parce que musala ne ezala menacé a finga pe mutute ba odio na bino nyonso don bozana. Je réponds encore une personne qui m'a écrit. Question en otuni t'a dit mais bino bokena que yamba Linda. Donc selon vous, il fallait t'a dit ayamba Linda te. Selon vous, il fallait pas biso to lexa Linda na micro na biso. Pensez-vous que Linda oyo a détenaka c'est qu'elle a dans sa main na mutu na yena oya yebi. Akutana na bateau baza terre à terre. Oh bateau baza trop vulgaire, bateau baza sans notion, sans matière, sans base, sans éducation. Bateau babanga ka batute, babanga appelle l'état te. Face à Linda. Internet est l'ingézika. Internet est l'ingézika. Internet est l'ingézika. Linda est une actrice indépendante. Lorsqu'elle a besoin de parler, non, tu les micros. Et vous avez compris que l'émission, Thibaut Talango du début jusqu'à la fin, il y a qui professionnalisme et na professionnalisme et na kati. Vous balé qui osez là, moi na bato aya a panza, a tout à babordir ndege bomesana. Mais elle avait fait preuve, il y a éducation à malamu ou à zoa na famille na yena ndaku na bango. Imaginez que na sala émission na na résidence na bango. Na salon privé, il y a maman na ye, il y a ba parents na ye. Donc, botika ko comparer le code de bonne conduite na ba émission na bino bokenda ko landa kuna ya ba live boya to finga boke bokoti bo bani ko finga. Vous êtes habitués avec ça. Alors il ne faut jamais comparer le fait. OK? N'ayez qu'à répondre les sous. C'était Likambouya Linda, Likambouya Gomez, troisième Likambo si je m'abuse, Pezaki Likambouya ya nini ya oh bah où t'es que nini Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah et Kiminga. Mais de toute façon hier le col naza la émission awa non répondre. Non répondre. C'est pour mettre le point sur les i. Arrêtez. 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 Bozalaka na nini na kibomutu kati na bino pe na compréhension na zongi na sujet nanga. Chers comédiens ya mibali, chers comédiens mibali, réellement bolinga bandeko na bino abasi. Est-ce que boka vraiment na besoin bo mona ke bandeko na bino abasi babazala na nesengo bazala ka respecter. Bizarrement la majorité des personnes au batanga ba kombo au mona ke clan wana ya ba empire du mal wana la majorité ba solo la kana bango bazala kana bango et c'est normal. Il y a biso ne deux akaya mabe quand no ça doit analyse nanga boy nde bokoya Bellevie pekisa batuna yo. Non, vous devez arrêter. Naoche la bino juste une petite vidéo comme d'habitude hein? Une petite vidéo
bolanda yango ya mokie ka juste mokie bolanda cette petite vidéo non ti la bino o ezaka bateau baza ba empire du mal bateau bazo chosifier ba comédien boye baza bateau oyo ezana moko ya ba comédienne ya Congo azaka support na bango azaka patron na bango. Comment on peut prendre plaisir dans le bêtise? Comment on peut prendre plaisir na bosoto? Comment on peut se retrouver dans un milieu où tout bana comportement moko? Comment on peut se retrouver dans un milieu où la majorité, excusez-moi, ezali mabete, ezali ko s'attaquer na bango te, ezali ba orientation sexuelle na bango, baza libre. Mais la majorité, ezali batu oyo, il paraît, ici non précisé, il paraît que bazala ba des fois. Comment on peut se retrouver dans un milieu comme ça? Comment on peut se retrouver dans un milieu où les femmes qui vous accompagnent, la majorité ce sont des insensés? Comment? Le Saint-Esprit assiège à un corps sain. Le Saint-Esprit assiège à un kata poubelle l'été. Non. Comment batubako kokana? Donc, bango tout. Donc, ata outinda ou bien. Mais lorsque tu te retrouves seulement na milieu wana, mutu et baby, vie et baby, nyonso ya yodong et baby. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous travaillez pour un artiste. Pour que votre artiste puisse avoir l'actualité, son nom reste naba miniature, naba titre. Il faut seulement chercher un autre artiste. Bo salurier, bo fingaye, bo lobanaye mabe, pour que bino bozwa tant ya miniature, na tant ya côté cadeau produit na bino. Prenez l'exemple de Tadi. Lorsque je suis en train de vendre Bellevue, lorsque je fais la promotion de Bellard Production, lorsque je présente produit Nanga Bellevue, na sociakaye ata na bêtise mon côté. Ata za actualité oyo, il faut payer sa mbongo. Mais lorsque je vais parler de Bellevue, na quoi associer ata na bêtise mon côté. Parce que Bellevue azali valeur, Bellevue azali respect. Bellevue azali modèle, Bellevue azali école ya savoir, Bellevue lelo azo préparé même relève ya théâtre à lobby. Bellevue azali moko o azo éduquer masse. Bellevue azali reflet ya makambu ya malamu. Aujourd'hui la société congolaise bazo kota la Bellevue avec un œil ya ndenge mosusu. Donc na koki jamais ko associer Bellevue na bêtise. Mais comment une actrice, comment une personne qui a des valeurs, comment une personne consciente, une personne qui a des potentiels, des fois aussi, vous restez à côté de Yabatou Yaminene, mais vous avez plaisir au milieu des insensés. Au milieu, il y a des débiles mentaux. Au milieu des bateaux, bazo ko sapé na ba réputation ya bateau. Pendant que dans votre vie, ozo ko se retrouver na stylo, cahier, peine, brosse, chaque élément, chaque indice, chaque pas, il y a vie na yo professionnel. Ma collègue na yo ba contribuer na nyonso. Mais comment vous prenez le plaisir, le luxe? Et puis à la fin, vous allez le remercier. Vous allez le remercier. Ma chère comédienne, ma maman nanga, ma maman nanga, vous devez imposer votre respect. Tout en commençant et pas ma collègue Nabino, ma comédien. Vous devez imposer le respect. Tout en commençant et pas ma collègue Nabino, ma comédien.
Parce que ba collègue na bino ba comédien belé. Bazali ba auteur. Bazali ba fiti ya bino moko. Bazali bato ba exposer ba vie na bino na ya lokuta na ya solo et pas ya ba inutile oyo. Bazali ba canon oyo ba vie na bino ya kala et comment koleka à travers bango et komi na matoi ya bato wana. Parce que ceux qui ezala kalekate mais les balekaka bazo démentir. Nana monate depuis naza na YouTube, nanu na monate depuis babano finga Bellevue. Bellevue obimana X, obimana Y. Bah Y quoi nani so baza vivant. Aucune personne à l'écran à la télévision. Je dis aucune personne sauf, excusez, nazo rectifier, sauf Yamodé. Yamodé a benganga na kenda na sala na émission. Je n'ai pas dit qu'il faut les caca de pananga, non. Même à ta plateau, il y a des konabino obosolana bango, vous pouvez passer. Même à travers un message sur TikTok pour protéger, pour sauver l'image de ta sœur, tu peux le faire. Aucune personne, sauf. Et ça, dans le moko, il y a comédien dans la gare. Makamuna et talandenge batu babimaka. Talandenge ba comédien, na ya mibali babimaka. Babuaka comme éponge. Babimi. Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pour l'ancienneté? Parce que Bobana théâtre est kala. Parce que François Nanga na yoka ngomwa trop. Ba yeka lobby lobby awa. Dinana outino matadi awa. Il y a certaines personnes qui pensent que matadi ezali na Uganda ou eza na Rwanda. Or eza kutu province oyo eza pembeni parmi ba province nyonso ya Congo. Oyo okosala aller-retour na mutuka. À part Matadi, province nin okosala aller-retour au zongi kin ezate au bandit théâtre au uti koya awa ozalaki na elokote ozalaki salité. C'est ça lorsqu'on vous dit chacun a ses objectifs. Papa abotaka mwana memote maté. Mais si vous avez si vous avez des bons parents, bah orienté bino bah tangisi bino. Même là où beaucoup de personnes ont échoué, mais quand vous arrivez avec la bonne éducation, avec la bonne conduite, avec les orientations de vos parents, vous allez réussir. Preuve aujourd'hui, Dinana, vu mieux. Preuve aujourd'hui, Bellevue que vous insultez, vu mieux. Parce que là, je me souviens de la silica. Je me souviens de la silica. À la télévision, na bilo misous. Ils vivent mieux. Mieux. Mais, Bellevue wana, ateka bakwanga, mwana mobola, azane lo côté, aya na YouTube, podonga bonga na YouTube. Mais bino pe bo travailler na YouTube. Bo bonga atende. Même Moutubi no beaucoup misaka, a travailler kan na YouTube. C'est ça le temps de Dieu. Aoutu koya lobi lobia, aouta ki matadi. Yewana, azo vivre mieux, je dis mieux. Et c'est une femme de valeur. C'est une femme qui se respecte. Elle se respecte. C'est choquant. Lorsque je dis c'est choquant, c'est choquant. Ba papa na biso, ba grand frère nanga, y a ba comédien. Bon revoir na nos côtés kuna. Bon sala moi effort. Bon télémé la biloko oyo. Bon sauver ba réputation ya bandeko na bino abasi. Bon sauver ba réputation ya bandeko na bino abasi. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ernioso ba etalaka ba vie na bango. Et ça la bino plaisir. Boyoka goût. C'est choquant. Lorsque je dis c'est choquant, c'est choquant. Ba papa na biso, ba grand frère nanga, ya ba comédien. Bon revoir na nos côtés kuna. Bon sala moi effort. Bon télémé la biloko oyo. Bon sauver ba réputation ya bandeko na bino abasi. Bon sauver ba réputation ya bandeko na bino abasi. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ernioso ba etalaka ba vie na bango. Et ça la bino plaisir. Boyoka goût. Et ce sont des personnes qui appartenaient à une comédienne ya Congo. Mais aucune réaction de votre part. Vous les hommes ya théâtre. Je dis aucune réaction. Le contraire, bangonde ba masta na bino. Bisonne boyinaka. Mais le bon Dieu est juste.
Le bon Dieu est juste. Suivons d'abord cette petite vidéo qui est... Parce que nga, le code de bonne conduite est à la bonne et yaka na makambo yo na fondé te na ye nango. Eza kamakambo kakeza. Pour lobby à tabo interpeller nga, je vous dirai dans sali commentaire sur une vidéo que j'ai trouvée sur la place publique. Suivez. Êtes-vous fiers quand vos familles n'a pas parlé, n'a pas mère avec vos enfants? Moi, na azui télécommande lokola oyanga a fini play. Bachele bino vidéo ya boé. Vous tombez sur ce genre de vidéos. Président Caleb. Mon président Omar est tombé sur une vidéo comme ça, avec maman et les enfants, ou avec tes frères. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Président Bobo, comme on a vu, est un trop. Oncle Biabiapé, bon, il est déjà comme on est en attendate, pour y est, bête à que. Yé abimana mama top et tout, donc bora mama top et tout. Président Igor 2 minutes. Président José de Londres. Boza Ebele. Boza, je dis Boza Ebele. Bah comme on a bino etangami mingi. Na même lisanga ya batu oyo bakomo na bino etangami trop, bakomo na bino etangami trop, bakomo na bino etangami trop. Kebino bobimaka bimaka na ba collègue na bino wana. Ba mama na ngai e bakata basambwa awa. Bakoma ti na niveau que mama top na mama ebakata bakabona po ba welelaka mo nani ndeko na ngai mobwe ya mobali ya comédien ata vidéo moko doit salater. Vous faites ça pourquoi? Boyo kaka esengo bandeko ya basi na mibali bayaka ko saper na ba réputation ya bandeko na bino ya basi. Or vous avez le pouvoir. Vous avez le monopole. Vous avez le temps. Vous avez aussi le moyen de faire arrêter tout ça. Parce que patron nabango ebele bozala na yet a sœur na bino, a maman na bino, a collègue na bino. Pourquoi bozoka courage wana te oloba? Pourquoi bozoka courage wana te oloba? Ndenge bozoka courage pour na batu misusu. Pourquoi bozoka courage wana te oloba? Nan ndeko na bino mwasi que en tout cas boete. Bato yo tanga akomona bango na minoko na yo. Bato yo dédicace bango. Bato yo o remercie bango. Boete na bakomo na biso. Qu'est-ce qui vous manque? Vous protégez quoi? Vous craignez quoi? Car pour l'ancienneté ango on a la oloba. Pourquoi ka belle vidéo yeka sikoyo? Pourquoi dinana ayeko zo vika na YouTube? Mais s'il faut parler de l'ancienneté, ba maman top bazana carrière est belle koleka bande ko belle na théâtre. Ba président Elombe bana ba carrière est belle koleka bande ko belle
na théâtre. Même une petite vidéo pour défendre ba valeur ya bande konabino abasi. Bolia kana bango, bo mela kana bango. Bo zalaka sur ba scène na bango. Même pas une petite vidéo de 30 secondes. Pour qu'on fustiger ba comportement ya mabe, ya batu o. Et puis c'est un groupe bien identifié. Obino boyebi. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Boye. Boye. Écoutez, hein? Lisanga batwango, soki boye babango te. Non rappeler bino. Ba comédien mibali. Boyoka. Lisanga wana. Merci. Merci. Marceline na Aubervilliers à Paris. Na rappelé bino po boyebi et puis bosala assemblant lisanga wana botanga kombo eza lisanga o bino ebele bofandaka na bakolo lisanga wana bino ebele bozalaka nakati ya lisanga wana musala na bango bazwa eza ya ko exciter bat na haine ya ko semer ba trouble ya ko créer ba zizani. Et vous les encouragez. Et vous le regardez. Vous les hommes, il y a théâtre. Bako fanda boye. Omar yo. Obima bima. Nadi nana. Président Omar. Ozu pena kimia. Ofandi na kwe na yo mo boye. Bobo manoka yo. Obima bima nadi nana. Ofandi na kwe mo boye. Caleb yo obima bima na di nana. Ofandi na kwe mo boye. Eza makambo ngai na koko tate. Eza makambo nga na ko commenter te. Mais eshokanga batan eleki ebele eshokanga lelo pena na kanyi motema na kokite. Pourquoi bokoka koya ko démentir ba biloko te? Pourquoi Boluka koya ko sauver ba réputation ya bande ko na bino abasité? Po bolobaka nini que moi sinde muto asambwaka mobali donc asambwaka te et ça la bino plaisir. Ba mama nanga baza ebele ba sambwe na ba kombo ya ba collègue na bango na ya lokuta na ya solo boyo ke la même ata ba collègue na bino omawa bakabasi ya batu baza ba mama baza na batu sima na bango et puis lobi na tongo pe bakomo na yo kaka na ekiri o bazo tanga kombo peut-être les deux ba monyo na mutu moko ou mibale bo solo la kabo koma maka ata vidéo mo ya 30 secondes pour nous sauver image ya collègue na yo et ça nini et ko sala nini mais na mona bino série moko awa bande ko ebele boleka na télévision pour na koya ko défendre collègue na bino ya mwasi o bino moko boyebi ke collègue na bino na muto za patron ya ekiri oyo to mona bino bosala sala ba émission awa bosa mabe na lobi boye boyinanga mais bosa mabe le mal des akenga boyininga mais bato bazo sala mabe bangonde bozo embrasser. Je n'ai que Dieu dans ma vie. Beaucoup ya koloba ke wana communicateur ya Bellevue. Oui, naza communicateur ya Bellevue. Mais si vous suivez cette émission du début jusqu'à la fin, je n'ai pas parlé que de Bellevue. Je parlais de Mama Top. Je parlais de Mama Ebakata. Je parlais de Mama Dinana.
j'ai parlé de maman Ursule Pechanga, j'ai parlé de maman Étoile, j'ai parlé de maman Milo, j'ai parlé de maman Monseka. Dinana est en train de subir ba humiliation oyo, ba insulte oyo, ba lokuta oyo. Parce que Dinana est allé tourner. Et pas ya Davina à poids. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous allez comprendre? Les objectifs, il y a Batou O de Zanini. Ba comédien va à la unité. Lorsque les gens sont unis, ils ont panzabango makila. Biso toyebi ebele basala ba crise na ba palais toyebi. Ebele basala ba crise na ba palais. Ebele mingongo de koma sous film et koma sous mikie makasi. Toyebi ebele. Ebele mingongo koma bango mikie na ndako. Ebele bazwaka gipeleke se babenga na ba téléphone. Si Davina a loué une maison pour faire son tournage, problème n'a pas de beaucoup de bisangai qui nani o asala kaba tournage ya ba série naie du début jusqu'à la fin de la résidence naie azate 98%, non, je dis 98% ya ba site ya ba tournage ba luango kakati ya sika eza wapi. Pourquoi ça va vous choquer? Heureusement, le ridicule ne tue pas. Ba papa nanga, il y a théâtre. S'il vous plaît. Bon sauver, bande konabino abasi. Humiliation et les qui? Humiliation na ba komo nabino et les qui? Ba papa théâtre, humiliation et les qui na ba komo nabino na ba vie, ya ba collègue nabino abasi. S'il vous plaît. Humiliation et l'équipe, pas jusque là. Et puis, vous êtes vivant. Bozabino tourne na ba compte TikTok, Bozabino tourne na ba YouTube. Bon, respectez bango réellement. Non, je ne peux pas continuer donc avec cette émission. Nazoka pasi. Monte mananga ezo zoka. Ba maman boy ba innocente, ba mema na bango ngambo parce que ba boya bêtise. Parce que ba boya bêtise que biso to kotambola na molongo ya bêtise te. To boy to za la coloniser, to boy to za la ka to landaka mutumo na sima. On veut se concentrer dans le travail et ba subir ba humiliation. Et puis au-delà de tout, ba humiliation va subir, voire même na ba combo ya ba collègue na bango, ba frère na bango. Baza bandeko na bino abasit. Le loso moko abandi. Mususu abandi, mususu abandi. Et ko sala ete bandeko ebele ba kanga minoko. Bo sauver ba réputation ya bandeko na bino abasi. Lobe ko lekalelo. Merci beaucoup.